Bon, vieux Rambo, et bitito yambaki ye, tout bani wana za Rambo, aza des légendes et tout. Nous tous, nous savons que vieux Rambo azali actuellement il a fallu les obélati. Et je ne crois pas que ceux qui ont obélati a osana quand même na phase où il est pour alléger Fali. Tango azala bien aye to ebinenga lobaka. Ana lobango pe na miko na nga. Azalaka na moment moko critique ya carrière na ngai. Petit wana aya kolongola nga poignard. Apangosanga motema et tout bani aloba yango. Eloko azala reconnaissant. Voilà quand il est vraiment bien pour bien parler de Fali. Mais makambo vieux ebika na commentaire mingi te wana un grand frère et tout, c'est qu'ils ne sont pas dans cette été na Fali et je crois que réponse na ezaki influencé na makambo wana. Influencé na makambo wana. Fali abeta musique te gouvernement mtasombelaka batike. Donc beaucoup mais ça beau salir plein na été beaucoup mais gouvernement mtapesa ke mbongo. Webi ke ye abana kolinga makambo politique te. Abana kolinga ngwata mukete même attention babina yemba nzembo patriotique abana kolinga ngote. Donc il ne faut pas venir salir le on a sala on a diminué on a 1 million à la somme de batike non. Et puis vieux il faut pas compter la makambo parce que honneur les a d'abord yaye même attention sur la Fali bien honneur les a d'abord yaye ye mutala kisa biso Fali azobeta Stade de France honneur les a d'abord yaye ça veut dire son papa a quitté dans le niveau mon mwana anga okokango et voilà. Merci beaucoup, mais Batebele, Baléli, Balobi, non, qu'on fait le Midaza légende, Aza artiste, à Bougaï, Koloba, bon, moté, comme qu'on comparer différence, il y a une sortie médiatique, na héritier, bazomon, héritier, sali, sagesse, mais, grand mon pao, à salé, les motéo, le rôle, le lobby, place, on a tout le bataille, Xavier, voilà. Mais ton lobby, à salé, le sentiment que, le colon a fallu, et aussi mbaté, et on a répondu, et influencé réponse, mais il y a un serre moté, manaye, mokolo mingi kopé la fallait bimi na Stade de France amoye certains mutu place va vanyo moni mutu na so yebi ba congolais tabi tu vois celui qui monte là comme bimi sai en lobang voilà et puis on t'a concert musique à Congo sema tolali tolamuki soleil wanga concert annulé bon bato ebele baoyeba te eloko bato baoloba kipede kidefa to kikisi na rappele bato mpona réfléchir bato mémoire. Ok. Depuis 2006 Fali n'a qu'un seul compte YouTube. Depuis 2006 Fali n'a qu'un seul Facebook. Depuis 2006, Fali n'a que le numéro de téléphone de Ebaraye dans le quartier latin. Depuis 2006, Fali a toujours la même équipe pour travailler. Entourage Naïwan. Quelques petits départs, mais en tout cas, depuis 2006, Asaline Loko Baobenga constance. À part 2006, tout comme en 2011, musique est 4. Tout Lembi. Fali a forcé la musique. Ce que tu as dit, bateau bazon kaba bunda na Fali lelo. Na 2011 na 2020 ba beta ta salmonte. Ta salmonte ya kimpwaka ba beta ti. 2011 2020. Mais Fali a sali ba tourner africaine. Beti ba bino ko bele ba kinyo so manani o ba komata ba na musique. Fali a tira la kolala te. Tira poto. Ata concert ba ko beta te za ki o mo bo ne boye. Le défilé mon boy mindele le concert mon boy il y a petit couteau il m'a invité qu'on a moins combattant que contacté. Donc ce qui veut dire que le monsieur a construit ce qu'il est maintenant et sa construction le croit toile d'araignée. En 2011 quand bakangi musique moi nazaki présent ngaka koma ngoloba papa Wembana Wera c'est là où on a déclenché la musique na Paris. Oui, la bande robette est sautée.
Wenge bandaki kobeta esu te. Kofi azalaki na problème ya justice aza kobeta esu te. Tout ce monde-là ne jouait pas. Même faire ya bana kobeta esu te. Mais moto azalaki kobetaka fali. Soleil bandaki kobeta te. Nani bandaki kobeta te. Moto te bandaki kobeta à l'extérieur ya mboka ya na Europe mais contester tout akobeta te. Pourquoi les autres ont qu'à moi que il y a en avance? Il y a en avance parce qu'il y a elle est maquillée. Il y a en avance, il y a qu'on construit, qu'on construit. Et ça, bouton continue, on l'a libéré, surtout, il y a un autre mandat, on est bouton. Na tongo pour mon assistant, on a eu mon biotech comme il pédé. Non, bien entendu, on l'a quitté. Il y a la quitté. Il y a la quitté. Donc, c'est de même cas. Soleil doit faire un travail, c'est un artiste de renom. La Moni Azumi Kinshasa a travaillé. Ça l'étonne na album Moko, dans la Moko Oyo, et ça un succès. Je dis bien succès, c'était pour 20 000 personnes, qui 30 000, un million de personnes. A travaillé et pour Simba. A travaillé et pour Simba et wera azovanda likolo ma misu ya baevre na ya mosala sala na wenge basala mosala makasi bakota na mitema bato batya kashe sek yango wera azobetela miziki parce que wera naza fanatike na ye soki abia ye kobetela biso miziki na album oyo baosala mikolo oyo basalaki mikolo eleki awa oyebi bien ke bato bakoya te tozoya na mosala wera asalaki kala e mikolo azoluka forcer sous pala qui m'a simba. Donc, qui citait, simple. C'est le travail qui a fait de Fali ce qu'il est aujourd'hui, et c'est le travail qui doit faire de Soleil ce qui doit être demain. Qui travaille, qui prend le temps les matins, on colobilo au soir, profiter, monte dans le pélissa. Il faut monter pela na makala pour matisa nzongo. Pour matisa nzongo, on les a concert. Yo moto dans na makala peli moto te, yo lingo matisa nzongo pour chauffer biloko. Il faut makale pela pour matsanzongo ndo beta ba concert. Merci c'est Marc. C'est le Scramposo, c'est la date, si le date exacte pourquoi. C'est le bon, c'est la même chose, c'est le il faut tika discussion azong elande mosala, c'est un bon animateur et prouver biso que biso débarraté que c'est le voisin légende de l'animation. Dans l'animation des obénissa. Et pourtant, Bill Clinton a chargé de Moulungue, mais nous avons dit à Moko. Nous avons dit Bill qui animation tout. C'est le voyant avant le loco Moko. Petit frère, mais la biberon. Dans le qualité. Ah, le loco Moko. Bango kunadero, bisozena wenge, bango kuna fufwe, teba, lile, wera. Yaya ne lomboko, yango avanda, abimisa biloko ne ana, atala na mutu na ye, ba krio na bandaki ko bimisa, asala biloko na ye, et tout, atuna ba conseil ya bato, ba betane biloko wana kala, atika discussion, plus 10, ngana benga kae, c'est un artiste, mwana maele aza parmi ba premier kwa ba nosoma ba carabien ba premier ba soma mapango la musique maele lwa ye na époque wana za kiti ali atika distraction asala de musique. C'est Marc. La zone chayo posa au fait même ça artiste na biso vérité on dirait ba remarquer on dirait bo flataka bango. Comment, vraiment très bien s'il te plaît, comment artiste a sali 7 ans à quartier latin, 7 ans à la maison mère, tout, comment plus que ça la carrière solo. Mais vos hommes ça va me faire makamwaka. Ah, biso to sala, ngana sala bo ngana sala. Mais lelo,
Tali, les gens ont plus de 10 ans de carrière solo, tous ont le côté sur le terrain. Mais il y a un plateau dans le bango, ils ont critiqué sur le bateau, ils ont travaillé bien les loups. Tout ça, faire école, fallait pour hériter Watanabe, tout ça, fabrication, tous ont un bateau, ils ont travaillé, et puis ils ont un orchestre, ils ont voyagé dans le bango pour le moment. Mais tous ont un bateau, ils ont un plateau pour minimiser. Mais effort bandeko bazosala bazopesa biso sur le terrain bozosomisa bango makambo ya kala bango makambo ya kala on est d'accord bazalaki baboyi bazalaka babukala bazalaka bapeti bavie voilà on est d'accord mais lelo na bacarrière solo tozobeta masolo na bango mais bino bozozonga kaka na makambo ya kala pourkoi boyebisaka bango vérité te semba moflataka papa tala na batrampe ya bato nazwa na plateau na flata motu moko te nde nalobi kaka awa eza nde travail eza kisi te na musique na biso baoyo batravaillaki makasi tala neti na wenge ya ba 4x4 etu bani moto aotravaille makasi ya nani eza wera na mboka moto aotravaille makasi nani tomoni jibe mais jibe à se cramponnant plus dans ma concert VIP et tout et voilà mais oui on continue pour mettre ma concert on comprend donc et ça chacun bato monyo surtout baza ko récolter ba fruit à travail na bango ce qui est bien c'est ça Fally récolte le fruit de son travail à son niveau parce qu'il a carburé pour les cabanonios surtout héritier a récolté ma fruit à travail na ye na niveau na ye et tout faire a récolté ma fruit à travail na ye na niveau na ye mutu tu a récolté na niveau na ye wa osala mosala moke succès pe moke mosala ebele succès ebele bon baza déjà bango to basoleil bani ce sont des artistes confirmés babeta bavocal tolela toyemba asara noirite yemoko asimaki mango honorable Martin Kamba cardinal Malula Malembonge toyoka babiloko wana esepelisa biso donc ce sont des artistes confirmés mosala moke succès moke mosala ebele eyakisi te bango to bayebi oyemba banzembo. Merci beaucoup, Saint-Marc. Ah, émission nanga bonaningaka ça week-end ma tozo panza teke tozo kenango. Petit à petit tozo koma na suka voilà. Voilà voilà. Babi nanga je ne suis jamais au milieu du village. Et là on est dans le lobby oyo eza le contraire. Que Fally bayoka ke koleka bato nyonso surtout. Wana lobby mabe. Un succès. Olobi? Non, tu n'es jamais au milieu du village. Qu'est-ce que je dis que tu n'es pas au milieu du village? En fait, on a compris au milieu du village, je me suis dit que c'est congolais. Au milieu du village, ils ont neni. Ils posent au milieu du village de Congo, au tindi batu bake chasse. Mutu moko abomi banzoko na ye mibale, moko abomi mboloko. Soto bakomi ya village, yo pose au milieu du village, okata banzoko ya moninga mosusu abomaki, otia na nzungu ya motu akangaki antilope, nde babengi bino au milieu du village. Non, papa. Bakendaki bokila moko abomi banzoko mibale yo bomi bantilope na soso moko lia antilope na soso moko bomaki makete moto aya okomisa yango au milieu du village nakabolela bino eloko ye moninga ariske liwa ya koboma banzoko mibale yo loko okangaki antilope na soso moko to ngai siko au milieu du village nakata banzoko ya moninga abomaki na tia na mesani na yo po bokoma égalité non c'est pas ça au milieu du village. Mutu na mutu alia na chasse oyo asalaki obomaki nzoko lia nzoko yo obomaki antilope nzoko obomaki ntambo lia ntambo na yo obomaki soso lia soso obomaki mpuku lia mpuku na yo nga ntango na kokambolela bino au milieu du village libre osenga obi eloko oyo nga na komprena yango te semaka
Le monde Congo, ce que reconnaître effort, il y a des artistes comme un problème au sopi. Et surtout, il y a des reprocher bateau bauti na wenge. Tu sais, toi, en général, wenge. On dirait que nous devons reconnaître l'effort à Baningati. On dirait que nous reconnaître kaka bango na bango bata wenge. Mais si on reconnaître le mot hors wenge, ça la clair. Si on reconnaître l'effort, il y a fallu Poupa et Sili, Osopi. Or, ndeko effort azosala wana eza mpona culture na biso mpona musique na biso fali ntango abimaka balobaka congolais kofi ntango abimaka kofi congolais lelo oyo place ngai naza choke ti lelo saint mark nasalaki live wana mposa moto amata ayebisanga sortie médiatique ya héritier mabe nini héritier alobaki ti lelo alobine mabe te alobi mabe te alobi kitoko makasi bato oyo bazolobake wenge oexplike bango na ebandeli osali bien wenge eza oyo bango baoloba wana te wenge ezalaki impolitesse te wenge ezalaki bana bien bana ya bafamille ya bien bana bamilie ya bien bana na bandale badignitaire mpe bazalaki na bandale etu dignitaire ezalaki na bakombo bato bazalaki etu balemba wana balimete babo marché etu wenge ebima mpona baquartier populaire te wenge ebima mpona baquartier chic bibaki na bana ya bato baza na komania bayebisa biso wenge ase ebimaki mpona baquartier populaire wenge ebima mpona bana ya moto baadopta wenge nde wenge ebimi wenge ebima mpona yoki wenge ebimaki na cango non wenge ebima ya cango te wenge ezalaki orkestre ya bandele me bato babandoli kocango poa ezali bana mingi eza bana limete bamaifuila babanda oyoka bakombo wana bamaifuila balito banani bato wana nyonso tu bozoyoka bakombo na bango. Je signale la présence de ma sœur ya Pichou Malora Pichou Laura Tendance qui sali na moni présence na yo le monde ya wenge ya bafanatike oyo ya 2020 baye kobimisake esprit wenge ane wuchwa esprit baboyaka bato ezaka esprit viva la musique nde eza esprit baboyaka bato Victor ane on n'avoue jamais esprit ya wenge te Laura Tendance bonsoir eza esprit wenge te bonsoir mwana papa Taboulay yaya Charles Tabou ça va très bien mon frère nekolanga bandundo ça va nasepeli ape nasepeli koyoka o bino mpe bato bandundo kozala mwanga tribal na bino ya osakana te tolanda baluba ti mpe nazwa yo vite fait la saint mark napozoka te question mpo natika yo mpema na yo olandaki sorti médiatique héritier watanabe ntango olandaki analyse nini okosala biso napesi au moins 5 ou 10 minutes moko boye nakata yo te très pertinente intelligent mature cohérence donc rien à dire en fait pour moi tembe lorsque héritier alobaka aza moto na tembe ne veut pas dire kozala aigri tembe elobi te ozala jaloux tembe elobi te ke ondima motu te no tembe eza ke ndenge abandaki ndule ya okei nango ntina suka aosala ngo aosala mpe makambo ya bien akoatteindre baobjectif na ye donc tembe elobi te ke azala aigri tembe elobi te ke aboya eloko eza blanc ye alobaki eza violet non quand c'est blanc quand c'est noir et voilà c'est tout le problème c'est que kala kozala artiste et musicien ebanda ozala neti ke oza zoba otanga te oza mayele te mais ce kokomona neti artiste et musicien na age ya héritier avandi bo aloba makambo oyo mikolo ebele ntango so bakokaki koloba te yango ka efe pesa neti moi vertige en tout cas moi j'applaudis parce que obobo yango ndeni eloko nini aloba et en plus il faut repousser mayele moi plus loin makambo héritier alobi kaka mpo na ye te alobi mpe mpo na baartiste mosusu
alobeli mpe baartiste mosusu moto alobi de alobi alongoli nanu mpo na ye artiste akoti na po ya congolais. C'est une affaire nationale. Et il a raison. Il a raison. Ndeni bozo Stade de France wana mo blague to ndeni. Siko moto asa atie date na ya obeta wana. Ko irita ya neta boya lo bakete. Eza aboya on neti na ba phrase nini par exemple. Keza nini? Eza makiona eza nini? A phrase nini faut employer pour aboya ngo. Pour na page ya Stade de France il fallait obeta. Mokili boyima bayebi siko ye aboya ngo pourquoi? Awana pe komi tembe ya solo te. Komi tembe salite. Tembe za synonyme ozala égrité. Non, tembe ne tombera jamais, mais n'arrachera non plus l'humanisme, n'arrachera jamais la maturité, moins encore l'intelligence, non plus la cohérence. Tembe otika la tembe. Tembe yango wana aleki alobi o batu ba ko loba te ya lobi yango wana ndi tembe. Bien. Yango wana ndi tembe. Tembe yango wana makambo batu ba onzima na kobatama en public ba ko ko accepter te ya bimi en public accepter yango na kozala mobali kozala na grandeur d'esprit yango wana non batu no so ba ko réfléchir na même sens te surtout sur sens yango eza mabe ezo ninge comme ça batu bazoba batu no so ba ko langa nzela wana te non Voilà. Non. Ngala insista nilo wana marque étape je sais pas s'il va me contredire bato nyonso oyo ba solo la na fali ba kotoya fali na ba début même depuis quartier latanti abandi ko sala droit chemin déjà c'est un type ambitieux c'est quelqu'un qui avait déjà une vision à atteindre il savait où aller et puis par quel schéma emprunter donc voilà pour na mutu nyonso na vie il faut dessiner aussi le schéma na ondeni na otambola neni na oleka pona koma quelque part. Parce que Robi Makana n'a que notre zone qui boudi qui boudi éviter place ni na ki. Non. Il faut y bander na bini boy na encore à telle place. Attends au côté gauche au côté droite mais destination n'engage à place boy. C'est vrai, je me rappelle encore, naba 2006 après sorti il y a droit schéma. Je pense que fallait qu'il y ait un bakota ba États-Unis et marqué tabou. A chaka moi a tika kapenda neti moi mukie ko moi kendaka mais après aeki ko zonga. Azongi. Mais ce que l'élo, à l'époque, et belé peut te donner moi pour comprendre. Tout le monde dit qu'il y a petit peu biso presque cara, tout ça. Mais l'élo n'a rien pour comprendre que les ala qui peut pour séduire public mususu. Pour la minute oyo, aza peut-être les seuls oyo, aza na public congolais, aza peut na public étranger au balandaka et surtout na poto a. Et tout na poto a. Mapichou, dans la question, est-ce que Mapichou aura tendance parce que na batebele ba komela nga na émission ya héritier Watanabe en tout cas on a na obenga ngo meilleure émission ya 2025 ya ngom te clôturer ils ont clôturé année et ça on a nga héritier ça la émission mususu na 2026 après manaye et avant émission netikali avant on va travailler na héritier ou pas na telemeli modimo songi na telemeli modingo songi abimate avandi nde abimi bon c'est fini akoti ndenga uta okota après dom ndenge pa akoti abimate avandi babima wana tina soko bimi fo bimo beti nde ya beti bongo ti o frapper et puis okoti c'est ça yango na kozala artiste yango na kozala star yango na Google oh asupi etembe kwe c'est quoi la question? Est-ce que au Komi qu'on travaille na héritier Watana, au Komi na la team Wata? Non, mais la team c'est chez moi. Notre maison mère c'est chez moi aussi. On a besoin de permission à Moutouté. C'est chez moi. Ils ont été marqués tabou, c'est mon frère. On a besoin de permission à Moutouté. Pour na benga eto pour na lubane to pour na swamisa eto pour nini après to yo na succès au moins ba orchestre wana ezana netinga ba ne Laura Lobby héritier to Laura atindele texto boete boe ayoka batu héritier ayoka batu boe accessible boe loko okay na boe okay ayoka. Il y a des artistes au Congo qui sont comme les textos pour moi. Répondre à tout ça qui m'a payé. Moi, j'ai des artistes qui font que c'est pour le bac
sous été. Ce sont ça, ce sont la qualité que l'artiste est reçu, l'artiste est héritier, et ça, dans l'orchestre, il n'y a pas lobby, il y a une maison mère, au mato kita. Attends, le lobby, il y a une maison mère, net, le bar, il y a une maison mère, 20 ans, il y a rien à s'y côté, il y a une maison mwana za mwana wenge ya maison mère ya tongo oya ko expliquer nga makambo so lobi ke 20 ans et arena il faut to cocher ma case to préparer ngo et tout pour que to brûler ngo parce que to sa biloko na kibudi kite to zaba et ya ndo to eba et pas héritier to ko ma to lobi ayoki et pas nani to ko lobi ayoki ça ce sont des choses que bana les loba salati on comprend on salati ça veut dire on a besoin de moulai na makambo na bango to kotsa pena to lobi boy mwana ana ba mission susu nzembo na vrai bima et tout moi nga ba ko yo ngo to ta ko nzembo bima boy te bo na guitare balongo le guitare pe zongi si au studio mais oui c'est biso to assista ba mama mususu ta na ba studio na ba vinto no ana moi avec l'artiste boa oyemba tam super voix obima te tout ça vinto na ya bengani tout le monde bino tout obima banda botika artiste emba bino tout libanda tu vois en fait ça ba bilo mususu même tant tolo ba ke là c'est chez moi là parce que à part musala ozo sentir que ça place so lobi liloba ba oyoka opé aujourd'hui tout le monde ba tout non ce soit linga communiquer à communiquer mutu tout so ka du téléphone na ena wifi na e abandi loba alobi aza communicateur mais est-ce que oza communicateur ils ont ma BT mais est-ce que oza la stratégie communicationnelle est-ce que tu as la technique communicationnelle est-ce que tu as cette communication professionnelle tu as ça c'est juste ça pour biso to sali ko ça na la télévision et ça d'abord difficile que neti marque boitonga ba marque baza bene na biso mais je pense que même temps ba de ka ki baké ba oyo ka ba sango na sima bazala qui fier à sentir que nos relèves ils assurés mais c'est impossible que maintenant na plateau bo na na plateau na finga héritier na kumisi fali na fingi déplique na kumisi jibe na fingi wera non c'est impossible au ça on est parce que nga na yé pour informer bato na yé te pour c'est pas à moi ya okitisa oyo kusala oyo ya ofinga o te ba fanatique ba sama comme na bonso ba yi kusala mais yo te mopandi sango non voilà non nabi Laurent Nangi na répondre pe de long moi ma question est belée et le bana commentaire moi bi technique yango na TV5 moyen zate pourquoi ba ta TV5 ba ya pe kusala ba ya na Congo te bichoté bon ni to penser la même chose hein bozo loba awake complexe yo gana bozo loba awake ba joueur neti ba semi mayulu oazo beta na Paris Saint-Germain aya obeta na Léopard mais so ka beta na équipe de France bo fingi je copino bozo lo biso to ça na ma chaîne en France na ma TV5 et tout nous ta TV5 ayati non so ki bolingi ke semi mayulu abeta na Léopard botika biso beto beta na Léopard ya TV na biso ouais c'est un mort c'est un ennemi c'est un mission polémique Congo automatisé qu'est-ce que est-ce que artiste na biso comme ça stade de France bango to bakandaka na bango ça plein stade to kala biso oyo yebisanga ke fallait mon bandaka na TV5 to TV5 mo TV5 ça bango mais fallait ensemble bino pe bon matin ensemble te quelque part pe biso toza bata TV Congo TV5 bateka bata TV5 et ça on va bien Félix Tshisekedi comme président de France mais à du mal ya respecter ba pandisa mboka na bino du mal ya encourager musala ba osala mais au moins ba vandi ba okumisa Drucker ba okumisa Oprah ba okum donc en fait congolais ata to changer ata fatia longwe Congo peut changer sa mentalité surtout complexe faut longwa il faut donc la mundele amon ba TV5 plateau za pena kin 24 na Kinshasa ka chiffre 5 mutelengi sio
na bien bato na nga babi Charles Mboya azali wa mais Charles Mboya azali akenda yoyebi combien de journalistes à Congo donc yo siko olobaka Charles Mboya aleki Kabulo mwana Kabulo. Voilà, merci. Tout ça va vraiment la Kabulo yoka na Kabulo mwana Kabulo anima ba match na ba TV ya ba RFI ya ba nini mazalaka na RTNC otika complexe wana. Fali azo régner likolo ya musique africaine abeta la musique na Côte d'Ivoire te arepetaka na France te arepetaka chérie na mbita. Oh. Mais un fou comme ici international. Un fou comme ici international. Ça fait rien. Succès. Succès. Succès dans le commentaire. Pourquoi nous voulons? Non. C'est ça ma commentaire. Je dis ça dans le succès. Oh, dans le TikTok, il y a écouté biso vous allez déjà dans quatre panza sango. Merci beaucoup. Voilà. Ngala tika bango ba gérer parce que ngali na ba bêtiser en live na ba konti ba talanga. Neto vandi bwe ma Denis za talanga. Facha zo talanga. Siko mutu moya ko ba bêtise et simbate. Ma pichu na lina tu na yo. Mokonza mboka héritier Watanabe ngana obenga ye c'est complicado. Mikolo na obenga héritier Watanabe mais c'est complicado. Alors bien le roman concernant 1 million pour le balinga ba pesa fali. Okaki nengeleki. Na yebi ko tala ki ça. Selon yo mais oui, Azan a raison. Tout ça, quand live, moi, je crois que pour matin, on a live pendant un an. On a qu'il fallait à Congolais. Aïe, bimbo, on a poche à moutouté. À Sengi, pe moutou, po, na poche na été. Ceux qui sont au Congo, ils ont droit naï. Ils ont droit naï. Bolibolo, on est Congolais, pourquoi? Pourquoi? Place mon héritier au baki, non, tu as une information. Ah, bah, tu as du solo, il y a 1 million, 2 millions. Abanda lo baton to ka masolo ki ba yibaki mbongo boy kenda ki ezalaka ba 200 ba nini bon 1 million pa mafo ba basilika musili ni aza congolais yo peso ko lingi aton ke congolais kendo senga pe par na yo te avo senga zwana au Stade de France imité eza bongo il fait pas ça lobby 1 million mukie bongo on va bakisa susu Mouki bongo. Biso pour la journaliste 2006 tozala wana. Il faut pas battre ça ba million. Pour y rendre biso to milan ba juin na Stade de France. Ah bongo. Okozala? Papa, nous étions là au début et dans le 20 ans de sa carrière tozala sou wana. Tozala ka wana, tozala tendeni. On est un drapeau à Congo m'tete limite. Je ne comprends pas ça. On est un drapeau à Congo. La capitale culturelle Yaya Tayubobo marque yo kete Omangaso na zangi na ebite na ozala wana penako. En fait succès tozo continuer que koma ba histoire ya ba carrière na biso lelo nyonso ekokuta biso wana tozwi plus to sali to bakisi lisusu ça fera partie bon yoka na yaloba na événement nyonso Congo est organisé donc pour événement monene Congo est organisé ezali combat ya boxe ya Ali et puis oyo siko eza ya congolais ya libanda ya congolais pena ya kati ya mboka na biso ke ça je pense tokocha au deuxième après Ali Foreman fallait pour le Stade de France c'est un événement après Ali Foreman fallait pour le Stade de France. C'est un événement. Il y a mon événement ma case. C'est ma Colombie, ça événement toché Ali Foreman après toché événement Stade de France. Est-ce qu'il fallait agoki ko inviter pe parti c'est comme le mususte. Ba o ba ye banya honorer ba mona. Ba zalane na mutema ya kondima baya. Ça. Et tout baya baba roya pe o mona ba Beyoncé so ba beta o mona tan susu artiste a mon nene a beta pe na stade avani la gradin. La VIP voilà. Avani na grada o matapete avani baya batala nde so ba pe na mutema munene bazwa ba yepe na so jour wana ba ye et ça biso bien avai pe na grada zo balo na pe drapeau matala ba grada c'est marque ko luka kotala po ebele ba yana ba capuche ba tshela mitubo ko ba chamba c'est marque ko so ni yo ka ninga lo ça so bien
na gradin bavanda omoni te ndenge banani baniska bayaka ndula wera na banani bavandi ta neti peti na ngai nani nasa azalaki na ndule na bercy sala monene koleka oyo wera beti me aye avandi na gradin wa motu normal aotani ndule naza pa oui azalaka na Grand Paris na concert awera wawa bazalaki baya beabu bavandi wana ifo baya ye moko te baya na bastaff naza azalaki awuti ozala concert Adidas azalaki na oyo ya Grand Paris na Adidas pas azalaki pardon succès Marc pardon nazali na besoin nazwa détail moko net na Stade de France boye ezala mpe kaka ndenge ekomi na basale wana ba 3 heures du temps tout ça ya spectacle to eza plus na Stade de France je crois que ezala ebanda mwa moye donc ezala un peu moins plus ezala mwa plus banini Stade de France bato bayaka yango mwa moye bayaka yango mpena mwa butu kaka te en tout cas mais Caspoil eza congolais kotonda papa yotonda avant Stade de France congolais oki oya na ye aza ne libanda aolinga nanu bango bayebike wana ya stade congolais na stade ayaka ne moyi soki ezalaki sala okatisa nde mpuna bakelakisa bilamba stade ayebi ke eya nango neti lokwa match toyaka na moyi ti na match ok mais jour wana succès ozala fête ya musique non eza vraiment eza fete moto okoki ozanga te so tozangi vraiment tokomi histoire te neti nga na ndenge mabe te no nakota concert afali te na poto eza siko premier concert nanga il faut naza donc par rapport à sortie médiatique à héritier succès namonaki obanda jour wana ozosalela yango banini donc nangai naloba nini mutu nyonso oyo aoboya yango ye nde moto aza yuma ye nde moto aza sans esprit c'est juste ça donc eloko ekontaka na vie eza beaucoup plus mutu ya mutu oyo moto aza nango na kati na ye on ne donne que ce qu'on a donc soki azalaki na maturité wana te azalaki na intelligence wana te moi ce que j'ai beaucoup aimé c'était la cohérence et puis la sincérité quelqu'un qui parle avec son cœur aoloba po moto ayaki ke moto na tembe eza ye moko donc ti akokufa akodefendre kaka kitembe na ye wana mpe eza na cadre ya kitembe na olokoloba likambo ndenge ezali en tout cas une sortie médiatique trop bien réussie trop bien réussie en tout cas moi je suis fier de l'artiste. Tembe héritier c'est quoi? Héritier ne se laisse pas faire abandaka motu te soki nde olingo ya olakisa eke yo nde waboyeboye asekaka boseka mais so okoti na bande mo boye etu nga naloba responsable makambo wana eza ngai na kakole je crois héritier azalaka ne calme mboki moto atembe wana azalaka nango te